batiki baye baka biso toko kweyate. Lole fongwa malelo, lole fongwa ma. Lole fongwa malelo, lole fongwa ma. Lole fongwa malelo, lole fongwa ma. Lole fongwa malelo, lole fongwa. Et Ousmane Mas, appelle-moi Docteur Mouska. Toliaka moketo vinda moto momi pona kolenge l'avenir à lobby bisoto dépendaka na effort motote ata bajalu baini baimi tope basaleli nzela molili nzambaza toko bangelo kote bayibi bomengo palata pauni molimo na nzoto maele batiki baye baka biso toko kweyate lole fongwa malelo lole fongwa ma lole fongwa malelo appelle-moi Docteur Mouska. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Car que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi ce qui est Roloba Ezali, Toyaka toujours pour Nakoloba. Et puis, je vais vous demander si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52. La mignonne officielle, moi, étant que votre humble servante, je vais vous demander de vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Ma grande famille, voilà, on est là, famille Libota, de gros bisous à vous, le Pécha Lover, le Dinachou, Bambo Teming, Nabino, Bisika, Binso et Zomi Bino. La famille, j'espère que Nazochi la Bino, moi, vidéo, Moko Yamukieto, Mekakolanda, vidéo, Ndekonabiso, Moura Asali concernant Maman Nabiso, notre sœur Eunice Manyanga, la servante de l'Éternel. En tout cas, il a parlé de beaucoup de choses. Mais Nazochi Labino, juste moi, extrait Moukier. Et puis, on va rentrer pour essayer un peu de parler un tout petit peu sur cette affaire. En tout cas, la grande famille, moi, je ne comprends plus, en tout cas. Non, comprendre Sumbo Kanabiso Kongote. Que pasa? Et le bana ngata ma Queen Sarah. Que pasa Namboka Nabiso? Que pasa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas Namboka Nabiso? Et ça quand on fait la président belé to koufeli ba sokola biso te yango Namboka Nabiso fait comme na batu lokwa tuza lokwa tuzo comprendre ba réalité à makamu susu te ou comment? Je ne comprends plus. Tout meka kolanda la grande famille et puis tozo zonga tout meka ko solo lana moi un peu mais je vous signale déjà que na belle télévision pasteur Didier ezoleka déjà en tout cas tout ke kolanda pasteur Didier et sunga biso film au pasteur Didier na yebisa biso la grande famille et sunga biso tout meka comprendre beaucoup de choses. Tout la nana nous vidéo de konabiso o na divino oyo et puis on va rentrer pour essayer un peu de parler. Suivons. Kabuna bato bonzambe pa pasteur ba ko bomana pa pasteur ba ko bomana mame Nice pasteur Moïse Mbi era papa Mike Kalamba non lobisi bango te mame Nice silama non lobisi papa pasteur Moïse Mbi était na Mike Kalamba oyo ko sauter bato maboki ndeni rando pasteur de la foi koka te mame Nice yo ye awa na bengi yo na rando yo mame Nice qui t'appelait mame Nice Nana bengio mama. Et comme au bangisa. Congolais nzambe nanga nasa Congolais. Congolais comité na niveau ya osala sa première dame. Tunisa ba matisi pe na miniature. Aloba ki ba audio pe bimi. Babanzo pe ça peut première dame conseil. Jésus, mboka na biso où allons-nous? Où allons-nous? On a vu sur lobby, maman Nice, sœur Nice Manyanga, tellement zoluka réconciliation entre nos deux sœurs. Zoluka réconciliation entre nos deux sœurs. Mabe eza wapi si elle essaye, ce qu'elle bien meka, mabe eza wapi, nga namoni mabe te. Namoni mabe mon côté, pasteur de la foi, lingolo bate que pasteur de la foi kokate, non.
nzambe nanga to na respect soutien ngo tozo ba malédiction ko nzambe nanga yango tozo ba malédiction sur les réseaux sociaux parce que tozo yeba soutien nani aza nani tozo yeba te nani aza nani sur les réseaux sociaux la famille ça fait peur ça commence à comme ko bangisa à lire makambo kendele et comme ko bangisa to bzala prudente s'il vous plaît la grande famille les chroniqueurs et les chroniqueuses les artistes soyons prudents makambo kende out of hands de banglophone balobaka ezo kendele mabe kende mabe ndoko na biso lobi femme tama yo na pasteur ne masikatenda ceux qui bazo saboter est-ce que bomoni bolandi histoire ya prophète Ferdinand bolandi histoire nete il a juste essayé eza lango vérité te makambo ya koloba sur son divorce aye à lobby Batou babandi sa ba live de gauche à droite de part et d'autre batou babandi koloba kutu a maltraité ka moi ça la kabot or que c'était juste un piège oh ya ça là qui voulait juste voir parmi tant de prophètes parmi tant de spiritualistes parmi tant de personnes qui disent que bazala contact na Nzambe aye banzamba zolobela nani mais il y a eu personne. Le contraire. Ezana ba prophète baleki balobi nzamba la kisa bango. Maman Alexandra il faut alongwa place azala ki na libala wana ba msusu balobi prophète azama mosala nzamba bonde la rapona batu. Pourquoi il n'avait pas prié pour sa femme? Lelo to ki vérité bimi pasteur prophète azane na lune de miel na mwasi na ye hein. Ba makambo nyonso tout ezana bato belé to kotikala na soni hein. Toko tikalaka na soni parce que ezana bato belé bazalo ko bampuku o ya nwinga bazoko lia bazoko fula bato belé bazana système ya diviser pour mieux régner amona sosi la na belle vie bayokani ye mwa bichebe bazwaka azwango lisute poye musane zalaka ko ya ko diaboliser pour que azoma quelque chose la famille to banga nzambe ko to banga ta basala nzamba ngoti ma mensonge ezobima de part et d'autre bayeli lelo ana dossier au prophète Jérémie Kalama Kakuba bimakana basi qui a de preuves? Moi je peux prendre mon téléphone lelo na nomango exemple Esther MM na banzo tinde la batu message. Est-ce que vous savez mutako kozala na États-Unis mais en c'est la WhatsApp il y a numéro à Congo. Est-ce que tu yebi bilo kwana technologies avancées? Est-ce que tu yebi yango la famille to silamako to silama to banga quand même basala nzambe Bible ne touchez pas à mes ouins. On peut tout faire entre nous. Mais ouais, comme simba basala nzambe, ça commence à faire peur. Et comment bangi ça? Ngando ko dabino na oloba na bino na zana ngai juge te mais ça juste point de vue nanga. Et ça point de vue nanga bande ko nanga to banga nzambe. Na obanga na binzambe. Batu babimisi ba audio mama Denise Nyakero. Ba vandele pe na ba live ba komi koloba kutu Congolais a makasi
Franchement. T'es Congolais à somme, pardon, Zambenangai. Non, 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 non. Non, 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 non. Congolais à somme. La famille. Ngai na ebisaka biso likambo o. Bandeko na biso mibale o bato bakoma omona bango mibale lokwa ba rival. Nzambe o ya kela likolo na se. One day a surprendre bato ebele. Un jour à surprendre bateau et belé au baloba ke yango bakokite ponde kona biso ya mobala lobi ke pasteur de la foi kutwa kokate. Donc bozo betel ngo maboko. Pour na bino vous trouvez que rancune ya bande kona biso, il faut continuer à kakaka. Non. Et ça m'a un peu passé. La famille qui na belle vie télévision, bon la pasteur Didier Zawana c'est banda qui filme moi qui toko. Après la boniche est lobisi batulo kwa likamusus. S'abonner massivement. La B52, la mignonne officielle, beau aimer, beau commenter, beau partager le lien pour bande qu'on a biso ba comprendre que nous devons respecter bateau bazali kolo na biso, c'est-à-dire nous devons respecter bateau bana gouvernement, tout respecter notre première dame, tout respecter le serviteur de Dieu parce que baso ba ministre ya Nzambe. Ceux qui sont enis aye le po lo beta li solo to po lo ba pona bande ko na biso mi balé. Belle vie Kandi la patronne à la poutine de l'écriture nande ko na ye si la bisalu. Pourquoi toroya to bandoro lo belango ma ndenge ya mabe? Pourquoi? Litombani nezali. Litombani nezali to sepela na bande ko na biso bazalaka toujours na rancune. Litombani ni ezali wana. Hey, nzambe na mbata se mjemba serenis. Na tsetolo nanga na se Yesu. Pinzoli ezo kite zo katateo. Tale, tala, tangaka. Tchakongoka Tchaka Yawe Tchaka ko na Congo pardon pour autre comme mona et comme too much. Merci beaucoup vos abonnés tokutani nambala sima ceux qui est sous Christ azongite famille bota focus kande to sala ngo to sango sukito makasi. Merci, bisous, bye. Molimo na nzoto maele batiki baye baka biso toko kweyate lole fongwa malelo lole fongwa ma lole fongwa malelo lole fongwa ma lole fongwa malelo lole fongwa ma lole fongwa malelo lole fongwa Eus Memas appelle-moi Dr Mouska. Toyaka moketo zina moto momi pona kolengela venir à lobby bisoto depandaka na effort motote Adabaja luba indi baimi tobe basale linzera molili nzambaza toko bangelo kote Baimi bomengo palata pauni molimo na nzoto maele batiki baye baka bisoto kweyate Lole fongwa malelo lole fongwa ma lole fongwa malelo appelle-moi Dr Mouska.